pour la pilipili na tomate bango nyonso baza rouge bango nyonso eza lokwa balati varese moko mais na terrain babeta ndenge moko pilipili aza na rôle mais ya salaka tomate na rôle yango omona sikoyo keno biso nyonso tolati varese moko mais mutu mutane ebeteli na ye. Voilà, on est là. Salut, salut à tous. Voilà, en tout cas, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. Une émission, vous le savez très bien que nous recevons tout le monde. Hein. Et bien aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, bien que ça fait un bail. Je reçois le docteur Ahmed. Donc, docteur Ahmed, il a toujours ma émission avec Betty Masengu sur Canal Futur One, Libanga TV, Africa Promo 243. Abonnez-vous en tout cas dans toutes nos chaînes. Hein. Donc, vous ne serez jamais dessus. Et surtout, abonnez-vous sur notre page Facebook, Canal Futur News. Et salutations déjà à l'ingénieur Davo Mubama. Et je pense aussi à la joie Amado Pichuna, l'hymne national. Hein, depuis Paris, Motema Papa aimé. En tout cas, la joie Amado Pichuna, il y a eu un Goana. Voilà, champion Kayembe, nous quoi bana depuis Dubaï. Salutations à vous, salutations aussi à maman chérie, maman Kati Bakissa, la fille de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Bana ministère Amel Nyons Napesino Bambote et Belé, partout Bozali, Kolanda Bisso. Et je pense aussi à mon pasteur, le pasteur Olivier Temeteme de l'église Rehoboth. Voilà, comme je viens de vous l'annoncer, je reçois Dr Ahmed Otolobelara Makambo Etali vraiment Babokono. Donc ma maladie, Oyetungisaka. Tuna banzoto et comment maladie wana ekoki kozwa lobiko na bakisi au docteur Ahmed asalaka. Voilà, docteur Ahmed, bonjour. Oui, bonjour maman Betty. Bonne santé. Nangolo nzambe tozo. Ikolebele hein. Vraiment. Vraiment passion na yo balandaka yo na émission na biso en tout moment soki moi mikolo sali moi mingi baza raté ko tuna et surtout ba tunsusu bokanisaka so docteur Ahmed azo lekate akei wa bazo mona na te donc yo tozalaka na à chaque fois pour to meka un peu koyebisa bino que docteur Ahmed aza toujours ko traiter na ba produit oyo ayela kabino na émission na biso. Voilà, numéro est affiché wana na lobaka anytime azara free donc c'est-à-dire air nyonso libre disponible sur Bengi au Kozoye na plus 243 89 97 78 138 et ça déjà affiché wana. Docteur Ahmed lelo oyeli biso ba produit ya sika mais avant to kota na sujet na olingana no baninde ko bazolanda biso pourquoi changement ya ba produit na moni dernièrement ba produit zalaka na ba milangi ba produit nous soyez la biso na ba comment on appelle ba boîte net ba mo ba flacon mo miki wana mais le na moni ba kisi vraiment na ba plastique minene na éviter nyoso kaka ba produit wana ka ko sala ka to changer formule. Bon, moi Betty, au moni na cabinet la biso na lobaka biso et pas na biso koza lokola soki na to comparer cabinet na biso na médecine ndele c'est-à-dire toko koloba toza lokola ba cinquantenaire toza lokola ba mama emi. Oui. Et pas na biso toza na ba innovation ya ba kisi ya ba produit ya ndenge na ndenge to salaka parce que biso toza ba commerçant te. OK. Biso toza ba commerçant te, toza pe ba charlatan te. Oui. Na cabinet na sana équipe mobimba oyo to travaille na bango nazali na papa Jérémy Maswa nazali na Denise Mambo nazana na Nadine donc toza wana pona ko sala bakisi bandeko ebele babengaki ngai bazotuna est-ce que réellement bakisi oyo docteur Medium to sala ngo parce que bazomona âge pona batu mususu bazana posa bazoyiba ke médecine traditionnelle ezaka pona ba papa mo bazana mikolo nde bango bazana expérience mais on a cabinet na biso tozana batu et tant que na sentir na ngai na mutu bazopesa ngai le non papa omoni il faut to longola ba produit na ndenga boye to memango na ndenga boye to memango na ndenga boye parce que modernisation ezo salama na camion soko batu mususu zo mona comme si ko conserver ba produit na ba bouteille tantôt ça bien te
yango na souhaitaki vraiment que natiaka yango na baplastique boye mpo esenga mpe baprotection ya baproduit parce que babouteille wana ekoki korate epanzani donc tozoperdre baproduit ebele na cabinet omona moins d'erreur moko boye ezalaki na mesa ekwei epanzani yango topréféré ke totie na bacopal mpo soki ekwei epanzana te yango omoni ochange. Ok, voilà, tout rappelé dans le bandeko bazolanda biso docteur Ahmed otraitaka bokono nini? Oui, nga docteur Ahmed nazo traité bokono ebele, bokono lokola prostate, hémorroïde interne, externe, infection, toute l'infection, syphilis, plénorragie, staphylocoque, nazo traité problème de stérilité, ils allaient pas mobile to moi aussi, problème de oligospermie, azospermie, faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle, nazo traité cancer, ils allaient l'utérus, ils allaient cancer, il y a trompe, ils allaient cancer, il y a sein, ils allaient cancer à makila ou bien cancer, il y a michopo, nazo traité maladie locale, sinusite, épilepsie, tension, diabète, donc maladie ça. Alors myome, pour myome, fibrome, opération na mais qui c'est docteur Ahmed tant au mélango donc au les cas sous opération té. Mais ezan de comment ka tourner lobby, comment fait-il que mutana myome après qu'on a traitement myome comme moi là. Je sais pas. Aux docteur mais quand on peut expliquer et ça la mabo pourquoi. Bon, ce qui n'a pas que mieux mais comme moi c'est que na cosio parce que au moni na matière il y a conception mutako kozana problème ya ba myome ezana no ya mike ezana no ya mike et ko sala ke à concevoir tant à concevoir et que liboso tant à ça qui examen à comprendre que ezana myome mais ko sala ke à concevoir pourquoi parce que ba myome wana ezana no mike conception et salami. On a développé conception et salami. Et tant oyo zémezo développé et myome peso ezo développé. Ah ok. Ezo développé. Maintenant tant o bako ko sala intervention chirurgicale ba longoli myome ba docteur bako ebiseni que non azana grossesse. Ana grossesse. Mais bako ba docteur mususu bakoma akuti malade mususu na kati wana alongoli ka oya kendelaki. Donc ko tika et mon wana tango atikali batiki grossesse tant que les autres s'est développé c'est qu'il faut botter moi il faut botter moi jamais mieux mais comme mieux mes malades mais mieux me que comme déjà mené et c'est difficile pour que moi ça concevoir et c'est difficile pourquoi parce que grossesse on vous a toujours menacé et vous avez la croissance il y a bien et au sein il faut zémiwana et bim. Voilà. Alors, docteur Ahmed, qui est non côté à la maladie, parce que ça, bande belé, balandarabis, surtout bande kobosa na poto, mingi baloara mingi que non, na tamboli, na lundi ba traitement, mais hémorroïde et aussi la tête. Et comme chronique, autonome, est-ce que hémorroïde peut être chronique? Oui, hémorroïde peut comme chronique. Ok, donc quel sens? Au moni soki na sepeli mingi pour la question na nina ebisana no bandeko parce que ezana ndeko moko na landaki mission moko ndeko moko alobi ba docteur tradi loko bakangama nango trop ba hémorroïde ba faiblesse sexuelle ba puissance sexuelle na la répondre ndeko wana donc au moni soki tosolo bela mingi bakawana parce que lo ba couple belé soki ba séparation ba divorce ezo salama eza cause ya makambo wana tout à fait yango na beta kasete na lobaka keno na lit conjugal pasteur prophète nani azala raté c'est-à-dire ezalozana onction ndenge nini soki na lit conjugal ozofite donc ekeye makambo yango toyaka korapele bandeko plus pour que protéger ba couple bato déjà babali baboti et ba division esalama te mpo bana wana bakola bien te donc ba hémorroïde ntango ekoti na nzoto ya mwasi to mobali parce que hémorroïde d'abord eza nini hémorroïde toza na baveine oyo tobengi baveine hémorroïdale baveine wana et soki esali inflammation esalaka inflammation ndenge nini ntango oyo moto alie yango il faut toyebaka barepas oyo tozolia ntango olie digestion esalami bien te esali ke ntango kobanda kolibere matière fécale ekozala na difficulté ya obima ntango ozosala basalite lokola lokola baconstipation ntango ezobima wana ezosala ke baveine wana ezokende kose coince na bamis canal ntango ezose coince wana ezosala ke esali trace ya bapota bandeko baolanda nga osala déjà remarque osali toilette omona ke ebimi na batrace ya makila batrace ya makila neuti eza baveine wana ezwi bapota nde ebimisi makila wana sikoyo ntango esali inflammation evimbi ekomi malade
ekomi oyo tobengaka hémorroïde ntango ekomi bongo esali ke na ndeko mobali akoma na problème ya force akoma na problème ya force pourquoi parce que biso mibali force ewutaka na nsima ntango oyo nisi eza polele moye force ye eza te et côté ya mwasi ntango oyo hémorroïde ezo se développer esali ke liboso na ye efungwami mai akomi mai mobali osentir ye lisusu te yebisanga sikoyo est ce que couple bongo ezala nani ezalaka na risque pourquoi parce que mobali soki aza normal amoni mwasi akomi bongo donc akoma na bamakambo ebele bapense ebele esalaki aécarte mwasi de même que mwasi soki amoni mobali aza lisusu makasi te akoma koécarte pourquoi parce que amoni ke aza lisusu na état normal te yango tobetaka se te côté ya bahémorroïde to banini hémorroïde ezokoma chronique donc mutu déjà akomi na problème ya hémorroïde wana omona mutu wana akomi kokonsome alcool trop or alcool ezogravise ozo consommer café ezogravise azo consommer babiloko moko bamakasi bakwanga banini ezogravise banini et ntango oyo ekomi makasi ebandi kosalaka ebimi libanda ntango ebimi libanda akomi omona baprésence ya makila aki asala toilette asali makila déjà hémorroïde ekomi chronique ekomi chronique ekomi déjà l'état ya bien te oyo ezosalaka non ekocomplike mutu wana ekocomplike akomi na baperte ya kolia bapeti ekimi ye akomi kosentir bachaleur na makolo akomi kosentir bachaleur na nzoto akomi kosentir déséquilibre donc alali pongi mpo alamuka azomona kuwa batie charge moko na likolo mpo salamuka te asala mosala te bafatigue wana boye bafatigue donc babiloko wana nyonso wana ntango oyo otraité hémorroïde te ezosempirer voilà en tout cas ndeko ozolanda biso yo négligeaka hémorroïde te hémorroïde oyo naomona fona melaka tangawisi te fona azwa makasa moko oyo ya pilipili oyo ya tomate na tuta na baka ozoboma nzoto ndeko ozolanda biso eza meme na poto bato mosusu bakoma meme aza kuna oza no na mbongo bimisa mbongo otraité nzoto na yo otraité hémorroïde wana ezotungisa yo omona mutu awa na kina tongaka pe ba immeuble atongaka ba appartement tsa ba locataire ba futaka embongo chaque fin de maboko makasi azolinga nzoto na eboma manango ekufa nango biloko wana etikala donc bandeko bakoya bakobotola o biloko alors oza vraiment bien te ndeko ozolanda biso okoma na eta wana hémorroïde ekomo chronique eza vraiment très dangereux alors ntango eza nanu mokie konéglige yango te benga docteur Ahmed en tout cas na yebisaka bino numéro ya docteur ezalaka nango 24 heures sur 24 ezalaka toujours polele ato bengi na appel normal ata na WhatsApp komela ye kaka na numéro wana plus 243 89 97 78 138. Je reprends pour la meilleure audition plus 243 89 97 78 138. Donc ce qu'on commet lié au tourni docteur Ahmed nga na ko sala ndenge ni na kana a ko examiner en ligne et puis à côté de l'oba kisi Hollanda traitement. Alors docteur Ahmed pour ndeko azotungisa mana hémorroïde o commet lié déjà chronique. Traitement pendant combien de semaines ou combien de mois et puis à Hollanda traitement qui se ni pour ton qui se belé awa o la qui sera non bande poison na biso. OK, moto oyo a comme un problème il y a hémorroïde comme chronique a besoin de traitement il y a 2 semaines. Oui. C'est-à-dire 14 jours. Na 14 jours wana a besoin kisi ya komela lokola oyo. Oui. A quoi? Akasia plutôt. Akasia ezali pona hémorroïde ya komela. Melango et tozali na aqua matin soir non, oui un quart na tonga un quart na poko et tozana aqua ezaba suppositoire ou banda ko baka ce que sali ke hémorroïde bimi tozana aqua o babenga ka mucho po bimi OK tozali na aqua ya pomade ya abanda ko pakola po izonga na kati tango izongi na kati ani ko sala aqua ya sipo o abanda ko sala po e kanga kol ya ritungwana et maintenant quand on melango pendant 14 jours wana nyonso amona ke nzoto na ye ezongi normal nzoto ezonga so ba petit kima ki ba petit ezongi ba fatigue elongwe azongi vraiment normal osala musala na ye ba douleur na mukongo ekozala lisusu te ezali lisusu azongi vraiment normal et ce qui créa qui problème ya faiblesse nde ekosala ke to pesa ba kisi mususu lokola ba
lokola ba beaucoup force oyo pour que elongo la faiblesse wana oyo hémorroïde créer là qui nazolo la faiblesse ya nzoto te mais faiblesse sexuelle donc ezo sala qui et hier ça l'intervention wana pour na 14 jours wana ndeko azongi makasi na azongi ko sala musala na et par là après ko sili sa traitement ne la pesa ka bongo conseil ya façon oyo ya koki kolia et le connu à cocolia avant et le connu à cocolia après et le connu à cocomel avant et le connu à comel après avant que alia ba bilo konaye oyo et ça le jour wanania pour que à ça la digestion malam et tant ko banda ko libérer ba salité wana et c'est libérer pe malam. Voilà, mais ndeko zolanda biso donc pour dire que conséquence ya hémorroïde des mabe makasi donc faiblesse sexuelle ndandenge komisaka ba mibali comme makasi eza susté donc ezaka dû ya hémorroïde donc conséquence nango en tout cas bandeko ba papa bozolanda ngai bobanga conséquence ya hémorroïde botika négligence wana yoza wana déjà olemba okokaka lisusu te papa tala libala ndezokufa yo likolo kaka ya hémorroïde papa benga. Je vous assure et je vous rassure, qui c'est docteur Ahmed, nan nazo na appel te mutu moko benga na téléphone, ayesinga mama Betty ma c'est omoni docteur wana ol benga ki émission na tini mbongo na nga tindelinga ba kisi ta lienga mbo to ba kisi na esale le côté en tout cas devant Dieu nanu nazo appel à bongo te. Alors yozo landa biso benga solo na docteur par rapport ya kanayo ozolango vraiment solution en tout cas et vous allez le komoko ya bien makasi poto komo mona ba mama mingi bazo uta poto mama mukolo akosa ka ona e chantier ona e nanu utala nanu chantier misale yo sala manzoka zo kende kokutana na ba jeune garçon nzoto zana makasi donc ko baby sa bango kaka boye pona nini po papa kuna déjà hémorroïde lia nzoto okoka lisusu makambuti. Alors c'est possible ata vraiment nzoto neza susu makasi te hémorroïde lia nzoto c'est possible ozonge la force na vraiment qui mobile à travers ba kisi au docteur Ahmed azo salila bino. Voilà docteur Ahmed to longono na hémorroïde tokota nanu na likambo etali éjaculation précoce tellement ils ont ba conséquences ya hémorroïde mais tangu oyo papa komi na niveau wana oyebi ke eza na bamama mosusu epesa na pe dégoût sope kuta baye na ye papa de komi noka libala moko neti ya yaka to fanda mais eza susu na sentiment te goût te lengi te nde na pesa exemple ya mama wa utaki poto aye na ekini kokuta na ba jeune wana po nzoto eza na makasi na niveau na so papa komi bongo. C'est possible à travers la kisi azonga penza bolenge. Oui, maman Betty, c'est possible azonga. Pourquoi? Parce que il y a des produits oyo tout ça la kapona ko boti sa spermatozoïde à papa. Donc le spermatozoïde ils ont normal na qualité malam na quantité malam. Parce que tant papa comme un problème éjaculation précoce, c'est-à-dire spermatozoïde d'ailleurs épais de qualité na quantité nango. Donc épais de qualité na quantité est comme léger et comme bima précoce et vous avez sous ma capacité l'efficacité. Donc ndeko oyo azolanda a remarqué ngo tant azo sala relation sexuelle en mona que tant on éjaculé azomona tant spermatozoïde mais on mona ngo mai et ça vraiment na forme nango ezalaka te et par là to pesa kisi ya infection parce que infection est à détruire hormone voilà to pesi kisi infection to pesi na kisi pour que la reproduction ya spermatozoïde et ça li que papa spermatozoïde bote sont na qualité malam na quantité malam a comme une chance on peut ça mazemi pour que maman peut abota parce que tant a commis na éjaculation na spermatozoïde perd de qualité na quantité na et baby maman comme la difficulté à concevoir. Concevoir surtout ça. Comme la difficulté à concevoir parce que basement ça peut pas bien été. Voilà. Basement ça peut pas bien. Et ça c'est une vitamine T. Donc au moins que les lois moi nous avons un couple moi na zoyate bat bako kango non moi si parce que ceux qui moi na zoyate bat bakangaka bandoki soit bakangi moi si ne azama bebo mais or tant mobile déjà comme le problème wana au monde qui est commis comme la difficulté au plus ça voilà comme la difficulté au monde est-ce que batu bazo benga belé maman Betty batu babenga kebelé parce que lolaka pourquoi au monde ici koyo et problème ça et pas na biso bato mokileza nini ozui identité ya mutu mususu lati c'est mutu mususu
c'est-à-dire na dépense mbongo et pas ba docteur mususu ba salanga boye qui se paye sama esimbate siko malgré na kutani na oyo ozwi identité wana ya mutu wana olatisi mutu mutu asa ne saleli na ye OK mutu ne saleli na ye eza lokola pile na tomate bango nyonso baza rouge bango nyonso eza lokola balati varese moko mais na terrain ba betande mo pile asa na rôle mais ya salaka tomate na rôle yango mona siko ke no biso nyonso lati varese moko mais mutu ane beteli na ye mutu beta ndenge na siko tombo mélanger biso nyonso wana bo bazwi biso nyonso balatisi biso elamba moko et bakomo qualifier ke no biso nyonso toza ndenge moko na zo rappeler bato na esa bato babokola maladie te et docteur Ahmed aza wana te pona kolia mbongo na yo atiki yo bongo non à part makambo je suis un homme de Dieu na lukaka nzambe na profondeur na lingaka te ke non lobby kombo na ngebeta na ndenge moko ya mabe na sali personnalité nanga etant que musala ya nzambe donc tant na ye pa na yo oye pa na ngai na pesi yo kisi nanga c'est-à-dire na ndoko landela yo. Voilà, na katono muke docteur Ahmed, en tout cas s'il vous plaît bande ko bozo na biso vraiment please docteur lobby eloko moko za très profond to lobby la ngomanga na biso to kota vraiment na profondeur te. Vous êtes un homme de Dieu puissant, sérieux en même temps. Et puis docteur. Et ça la maladie mususu ya raboyo moko talango bo pesi penza kiss net ezo denda. Mais ezo denda te za maladie spirituelle. Je sais pas okina na onde ni. Tant on pesi kiss otali na kama mo za ngopeta na ka robota, mususu papa mususu ko ya na infection, to azana impuissance sexuelle. O pesi ba kisi et traiter de comme mususu. Po ba kiss tonga na yebi et traitaka. Mutu aye penza abiki sans problème ye wana opesa ba kisi ezo denda suko wana fo landele na ndenge ya molimo afin que azwa na délivrance na molimo après na mosunila opesa kisi fandi mbala moko. Oui maman omoni ba ka o etali spirituel ba ka o etali spirituel parce que tant on a traité batu na mutu na ntongo ye tant o to sololi na ye na ko solola biso tant nazo consulter na oyeba déjà que non mutu oyo azana problème ya kana eza accompagné na l'esprit donc na koyeba pourquoi parce que je suis un homme de Dieu nzamba hôtel sana que ka oyo yambi eza par là eza na maladie naturelle eza na nzoto mutu wana mais eza quoi accompagné na ba esprit. OK. Or tant oyo nga na yepa mutu abongo Bible solo bananga na Marc chapitre 16 verset 17 et solo ba voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons. Non chasser esprit wana non chasser ngona na kendo invoquer ba bikeko te to bato o ba kendo bazo sala ba bikeko bani wana expression wana ba banganga voilà basa banganga docteur Ahmed aza docteur donc on chasser des mots wana na kombo yesu ekei na zui maladie otika na pesi mo kisi na bintu na biki c'est-à-dire ezana loko moto yango na ibisa bato rien n'est impossible à Dieu rien n'est impossible aussi na musana nga c'est-à-dire tant oya okoya nga na soignaka bato nzamba bikisaka naza na confiance ya nzambe na nga naza na confiance ba kisi na nga c'est-à-dire peu importe maladie no sokoya nango elumeli ezala ndenge ni nango. Donc yeba ke solution ezali parce que na pesa yo kisi na bondela pona yo traitement na eko réussir. Donc ndenge na traiter bakana nga bongo ezali ye spirituel ezali ye physique donc traitement na ngweza. Voilà, en tout cas traitement na ngweza de kozolanda biso. Donc ça sert à rien que ne roluka ba marabout. Oh malade o bandande ko abela zo bakisi e bikaka te. O ke ne roluka ba mfumu soki nani a traitaka na maye soki ya soki ya wapi yango wana na ba fleuve na ba océan. I mama wana bozo baksa milimo mabeli kola milimo mabebi mona déjà ndoki abengana ndoki poluka docteur o aza un homme de Dieu le quoi docteur Ahmed aza docteur en même temps aza sosu mosali na nzambe donc kana yo soki na bomoto boye ezo simba ta kotelo no prière a chasser dans l'esprit wana na ndenga molimo après na ndenga bomoto alandelo na traitement au mona que 5 sur 5 donc on reçoit vraiment récite et puis guérison na maladie na yo docteur to ke na baki ici pour to ke déjà na sous émission na moni o koto za kisi nini oyo ezali acacia ezali kisi ya myome donc voilà. Eza ba kisi mo na sala formule ya myome na sali kisi ya formule ya kyste na sali ya fibrome na no cacao donc eza na ba kisi mususu nzete mususu na ko bakisa na ngoko na surtout nyo cacao wana obike tungisa bande kwa basi mingi bon ba règle douloureuse on a règle douloureuse plutôt mutazo baluka lokola soki nyama so tambolo na nzoto je sais pas
quand la kiso peso bakisi nango ezali oyo ezaki moto azwi traitement ya règle douloureuse wana esili na bandeko bakota ménopause précoce, c'est-à-dire akota ménopause avant que ménopause eya mais ye déjà akoti ménopause bakisi ezali oyo kosalaka tosoigne moto wana azongi malamu oyo ezali mpona nalobi bamiome bafibrome na bakisi te eza na bakisi mosusu na bakisaka mpona bimisa maladi ya oyo nasangisi na bimisi oyo nasangisi na bimisi ya oyo oyo ezali mpona spermatozoïde mpona spermatozoïde donc tokosala ezali formule tosalaka na bamélange bamaki bamilike bamiel tozwi kisi totie tobimisi yango moto akomi komela ezobotisa spermatozoïde na ye ezobotama na qualité ya malamu mpe na quantité ebele mobali azonga malamu nazali na awa akasi ya épilepsie oyo natretelaka yango épilepsie maladi ya ndeke surtout yango oyaka ofanaka bepunta kwei donc obota mwana kweyaka kangamaka maladi ya ndeke kisi yango olokene epanganga 7 jours seulement, traitement est 7 jours. Voilà. Donc épilepsie c'est une maladie. Oui, ils ont maladie mais ça accompagné dans l'esprit et ya ka ko attaquer yango. Nazali awana akasia stérilité, les ali pour na homme, les appelé pour na femme. Donc zawana pour na ko laver appareil génital ya mwasi, appareil génital ya mobali. Donc tant to sali bongo après to pesi ba kisi mususu to sala ke maman matrice na ye échauffée pour que aille ba ko concevoir rapide après traitement. Et nazali awana arariro o ezali pour na prostatique. Bandeko bazana ba problème ya prostate, ezali estrophie ya prostate ne bandeli, ezali na ni infection prostatique, ezali na cancer ya prostate, ba kisi yango ezali to kopesa yo ezali ke organe wana il faut to protéger yango. Parce que tant yo ke basalo examen ba salo intervention chirurgicale plutôt tant basalo intervention chirurgicale ba longoli organe wana c'est que papa yo ndenge za wana okomi na problème ya kobota okomi na problème ya spermatozoïde parce que ezo jouer rôle munene na nzoto mona mobali awa nazali na acacia diabète o ezali pona bandeko bazana ba problème ya diabète o ngai na sala ka bato ya ba 600 donc voilà surtout bandeko ya diabète yo dans la poto zolanda biso kisi yango yo sucre kitaka et mataka donc ozala na to fixé à sucré oyo acacia yango ya liquide yango yo o eza poussière o eza liquide donc ozomela oyo ya poussière ozomela ngo na mai ya moto ozosalela ngo omona ke donc problème wana ekosila na temps muke oyo ezali a wika ya spermatozoïde ndenge na komisa yango liquide yango oyo ekomi liquide boye okomona ke obandi ko consommer ngo nde kosala ke okoma malamu oyo ezali acacia nalobaki po hémorroïde bandeko bazana ba problème ba hémorroïde nazali na uku force awa pour la faiblesse sexuelle et puissance sexuelle uku force yango ezali bandeko o bazali lango bazobeta lisolo lango donc kalate uku force oyo bomona ngo na ba journaux bomona ngo na ba panneaux publicitaires partout dans le monde parce que ils ont ça la musala ya solo ils ont réparé ba mabala o déjà etengamaki voilà nazali awa na acacia o ezali pona infection ba infection o ederanjaka biso komona ke ba pota to ba mboma esali mokusa zo kwanza na miso bato donc ezali wana po na bandeko mibali po na bandeko basi et surtout bandeko basi wa mon déjà ba perte blanche komi ko bima ebele ba mai moko komi ko bima ezo bimisa odeur moko ya mabe odeur nauséabonde même si et provoquer déjà frigidité manque de sentiment sexuel donc ba ki ceza wana po na ko soigner yo okoma malamu donc baki chez ebele ba maladie pèse ebele au docteur amène dans autres traités na cabinet il suffit seulement donc il faut loba bien docteur kisi na bokolo nango po eza na badocteur mosusu kaka kisi moko etretaka 10 bokolo 20 o etretaka infection éjaculation précoce faiblesse sexuelle o stérilité o myome o kyste o prostate kaka kisi moko mais ezaka lokuta awa eloko na sepelaka pa docteur Ahmed ndeko ozolanda biso oza na myome akopesa traitement ya kisi ya myome o prostate traitement ya prostate donc c'est comme ça à un dingue les grands centre docteur Ahmed donc il suffit qu'à yo benga à examiner yo après ndé apesi yo traitement docteur Ahmed tozo kenasuka numéro à contact au rappeler sous na bande bazolanda biso et puis ndenge nini mutako iko sala pour à landa traitement naï. Ok, merci beaucoup. Bandeko bazolanda ngai numéro na ngai à téléphone ezali plus 243 89 97 78 138 plus 243
89 97 78 138 wana eza numéro nanga heure nyonso kobenga heure nyonso kokoma na korépondre yo. Cabinet ezwami na Lemba Foire na avenue Lubefu numéro 17 juste en face ya Saint Jérôme Matombe de Jova toza wana bandeko baza na kini boye wana bandeko baza libanda obengi ngai opposé kana yo to sololi na na téléphone après soko kotinda ndeko no aya kozula kista cabinet aye soki ngande muto kotinda le produit nazotinda bakisi partout dans le monde place nyonso zali ki se kokomela yo koboko la maladie tepo et koboma yo donc voilà. Docteur Ahmed Azawana pour na ba soin na bino na bokono nyonso boza nango. Voilà, veux-tu être guéri? Moi je dis oui. Donc voilà, je pense au bip oui. Donc oui, ils ont un numéro Zawana, Benga, Dr Ahmed, donc plus 243 89 97 78 138 au Benguier au exposé Kanayo, donc à examiner en ligne et puis à quoi ils sont nini au coquille au foot en bon et ça a cher tende ba docteur sur basengara. Donc azana modalité à prix au yatia donc pour na koye bisayo que baboko la maladie te sinon ekoboma yo za na maladie en tout cas papa téléma benga docteur Ahmed ou la na traitement afin que ozo guérison na maladie zo tumisa yo mama ndenge moko iposa na maladie en tout cas benga docteur Ahmed ako ya makambo tali be mission ya kosala bakisi donc un homme sérieux, un homme de Dieu parce que biso toza entouré na ba sali nzambe et na pesi mbote na Denise Mambo ozali secrétaire na cabinet nanga et mbote na maman Nadine ozali mosi nanga et en même temps azali conseiller na cabinet na biso mbote na bana nanga yimi balé alliance na Amedine et mbote na basala nzambe nyonso oyo bazolanda ngai na mikila poto ba oyo pe baza awa na pesi mbote mingi et mbote mingi na papa Dave na musala malamu oyo osala donc nzambe ayeba kopambola. Amen amen nzambe apambola pe yo docteur Ahmed Motonanzambe, donc l'homme de Dieu. Bambo TBP na madame, maman Nadine, papa Jerry, on a la carte centre pour notre PC, Bangonio sur Mambo, Tina Bana, la biso pour la Mambo TBL. Nous sommes à la fin, en tout cas, Bande Konyos, Bolandi Biso. D'ici là, portez-vous bien et bonne guérison. Bande Konyos, déjà, Bozo Benga docteur, Bolanda traitement, Au revoir et à la prochaine. Ciao.